tout na bandimine so ba melaki secret masanga sukali ya bena shoot aye na église na présenté partenaire avant des place ba pasteur ou ba landaka na sima wa vandaka tala de ko pesa moto escroquer ville Kinshasa mbongo yo ko pesa lokumu ya bongo wana ya liboso ya mibale era kolobake mukeba tindaki afinga ko depoi po mukeba ya kofuta ye d'abord na retourner question liboso salamaki wapi po ya liboso kosaki l'accident ya kosaki ya mibale beaucoup tana yona mukeba na bomo ina bino beaucoup tana combien de fois po oyo ngana yebi kokutana na mukeba bakutana sima ya bato bakutana sima ya bato Bobby Mamukolo moko ta bosala ngota 2 semaines ata 1 mois bozala libanda ba mesana e bango ba kosala e pe na bina yo ba mesana na yango te oli bo mesana ba marche ngwe memini tala place bango pouvoir lelo tala pouvoir ya ko lelo monte ba komi ko lela to ebisaki ba ona libandela ba le kana TV balo ba ke honorable Mukeba ozana réseau lo ba ke libalo tondimi eza libala ya mabe balo ba ke honorable Mukeba ozana réseau lo ba ke libalo tondimi eza libala ya mabe balo ba ke honorable Mukeba ozana réseau lo ba ke libalo tondimi eza libala ya mabe. Magazine Vérité ou Réalité, magazine Vérité ou Réalité. Babi ba salo ezala na kitambo salo yaka moko salo lomea na bengi ma fille o baza lokola ngai ba artiste donc boya ebele kwa ya Komoriko avenue Lomami numéro 20 babi bazala na bona ba salo mais salo yaka moko babi salo mona poto boziwa basi kitoko lokwa ngai bino mona ndé na koti na ndé na bimi donc deux personnes différentes baya kaka la beauté est prête. La nouvelle tendance télévision pour la bino et si quand saison bino au bout de l'état de bino pour la émission la biso vérité ou réalité il y a mon color moi les lots deux années c'est en penza pour y vous allez épelé au bout de l'état de bino pour la biso actualité ezali ko obligé biso te to pesa bino mambi matali ekolo République démocratique du Congo pour na ko sombiti ya makanisi par rapport ya maike makoleka na penza mboka na biso surtout na kati ya politique oyo zali na esengo ko na mbazelo penza moko ya bayo bazaka ba proche ya honorable Mike Mukeba Merlin pour na ko sombiti ya makanisi sur ba sujet ya actualité matali honorable Mike Mukeba parce que bon sont éviter il y a mot pendande et koloba maloba surtout dans les réseaux sociaux sans compter même awa na Kinshasa Merlin vous mbote na yo mbotende Merlin vous question ya mbozali koye ba question orale avec débat au honorable Mike Mukeba ya kotisaki tokomi wapi question orale avec débat et honorable Mike Mukeba ezali pour la biso et l'ongwe te pe kotika la rolongwa te ezali po ete bana ya Kinshasa fo bayeba solo ya question orale avec débat na tina nango ezalaki nini baweleli kopesa exclusion ya Mukeba mokolo ya mibale po ete mokolo ya misato fai question orale débat na eleka ministre ya transport ya Kinshasa aya nsima nango babombi kope ya 2,400,000 balingi balia Kinshasa na kati ya likambo wana godepo aza na kati balingi balia 2,400,000 ndoni oyo Mukeba ya boyi ebokolia yango te mbongo bana Kinshasa mpona misala ya Kinshasa ekomi sali te Kinshasa ekomi boye tala biso monde tova na potopoto na sali te bozwa mbongo tosala misala bango te balia nde oye toswana entre aswana na baninga na ye abengisi ministre mosala ya député za kocontrôler gouvernement tanga bengi ministre pourquoi bato batomboki po Mukeba ya bengi ministre mosala ya député za kocontrôler action ya gouvernement pour ça bozo contrôler bango te botiki bango Kinshasa kokoma plus que ya kimbuta parce que motindami abengi ministre bagode poi banani batutu basili botuna nde bango motuna pour la nini question orale avec débat ya Mukeba et silikisi bino oyi motuna otuna bango
Pour nini question orale avec débat. Ya Mukibai. Et Sili qui sibino. Pour moi, on a que godé pour Mutama Asali Marambo Nyos. Et ça n'est pas yakala. Tina la ndako na lo sambo za kabongo. Yo gomo na pasteur azo teya. Liboso bandi mazu alongoli caméra mazu micro cheboy. Abi oeza pour la consommation locale. Naza plus instruit, naza maele kolega mosengo. Akoya na église na ye. Wana va koma président assemblée provinciale. Akoya na église na ya kuti ba mituka ya batu na balabala wana. Abengi ba policier ba toboli ba pine. Soko lobine aza na mbongo ebela ko foot. Comportement wana yango nga amema yango na assemblée provinciale ya Kisasa. Tolobi na te ekoleka te. Awe za makambo ba imboka za mambo ya église na yo te za mamanda kwa Mukebai tenda kwa to sa nde musala Kisasa ebongwa. Nde omoni tala moto Abed Ashur ala nyongwa ville ya Kisasa ya plus de 30 millions de dollars. Il y a commissaire partenaire dans l'église. Tout n'a pas diminué, ça va mêler secret. Masanga Soukali ya Ben Ashur. Aïe na l'église n'a présenté partenaire. Avant de place il va pasteur au balanda ke na sima va vandaka. Tala de ko pesa moto escroquer ville ya Kinshasa mbongo yo ko pesa le kumu ya bongo. Et puis abimisi masanga ya Soukali pesi bandimi. Na koyoka lisusu azuye concessionnaire ba pesa ba député ba mituka moto ko pesa mituka na ya nyongo Abed Ashur. Ah ba concessionnaire ba te Afrique mezate Congo moto zate Jack ezate kaka moto na nyongo ville ki ya plus de 30 millions nde moto ke solana oh batika o solana Abed Ashur mabe ba benga ministre ya transport yo tomboki surtout tikela yo osa olingi Mwana mboka ya te ya wana ina loba boye que sera avec des beaux écolons pour la biso écolongwa te même bavandisi na lobi na yo toza na principe ya continuité à l'état ministre o ba bengi honorable Sele que sera lo ye mutazalaka ministre de transport en 2008 yete elle m'a envoyé ça maka toi na principe o ba kocha wana makambo ekolata kai ata bazeli na période o ba bongoli makambo ba sali na ebisa ki yo déjà que Mukebai azaki journaliste mais journaliste d'investigation azaki journaliste o azakola ba info ya makasi na télévision OK donc nenga azaki wana instinct wana ezati lelo ata ba baloli ba manyoli ekoya kaka motuno pe eko changer les degrés na o ba manyoli kokota. Merci beaucoup Merlin Vovo kasi motuna ya koluka koyeba qu'est-ce qui se passe Merlin Vovo et le konini ko sonner na si to ko baté likambo ya Pi Gérard na tout Jésus bango balobité surtout tout Jésus a lobité honorable Mike Mukibai a ebisaki que a attaqué président de l'Assemblée nationale pasteur Godé Boy kasi na moment oyo bakomi bakoyela likambo ya kanyaka parce que honorable Mike Mukibai a sengaki na tout Jésus que afinga président Godé Boy après ye akopesa kanyaka kasi otindi moto pa ki afingi et comme pour pesa kanyaka et comme problème ya yambo Mukibai abotami na famille oyo bato bakola ko bana français baza instruit ye moko afinga bato te bana tango ko baka tindi moto afinga bana na ye ba ka tata na bango afinga bato kasi ba kwa nazo kende na yo biso na Congo bosolo ekoma kofinga OK so babi na moto ayibi musala te bato ba komona ka yibi musala te mais babi ba fingi bafinga rate yedu Jésus donc Mukebai nde azana mbongo oyo aotika libota na ye atika la mufuteli na vie mazwa ka mbongo apesa kaka bato po bafingila ke bato te yango na Mukebai donc mbongo azana ona ndako na ye awa po ndenge ya solo ba Mukebai azana mbongo na ndako atika la locataire avandi kaka boye bana na ye mbongo na yasela ngoma bana na ye te ya famille na ye te ya vie na ye te apesa ka bato ba ke fingila ke bato est normal
moto akoloba makambo wana ye moto mona te ye mona za normal te na ebite soka melaki masanga po aloba ya mibale ye mutu ande Godé po yatangaka na huis clos pour les 2 fois abi 12 Jésus ayebi singai bazalaki na Mukeba na plateau CCTV témoin présentateur na kotanga ba kombo présentateur kombo ne Michel Koyapa alobi na biso fait monsieur banda to take yingai na ye to take Godé po ya pesa biso mbon Godé po ya lobi na miso batinda mitsoka mwana ngwa lobaki soki batie tembe akoyawa Mike abenga baya Godé po ya boya mwana wana ya wana ya liboso ya mibale ela kolobaki Mukeba atindaki ye afinga Godé po Mukeba ya kofuta ye d'abord na retourner question liboso salamaki wapi po ya liboso kosaki l'accident ya kosaki ya mibale bokutana yona Mukeba na bomo ina bino bokutana combien de fois po oyo ngana yebi kokutana na Mukeba bakutana sima ya bato bakutana sima ya bato na yebi na sima ba Serge Kapo journaliste Serge Kapongo na journaliste so dano. Alors qu'est-ce qui se passe là? Nado kende na tika batu baeba bakutana rate bas fréquentana rate tunaye à part ne bakutana na sima ba Serge Kapongo bakutana la wapi bango mibale na restaurant na terrasse na ndako na edu Jésus na ndako Mukeba na lupango batatela ba Mukeba na lupango tatana bango tunaye bino ba pandisa okende chae micro na yo tunaye yona Mukeba bokutana boye po batu boye baboke bayaki na Mukeba à part wana ya yo en privé na ye bokutana wapi ok tala ndike ya lokuta soki bapesi obe miso epesa ko mbongo te na Congo web okomo luka mbongo babenga nyo na ndako na bandela komeka fanda luka makambo mosusu olio luka ba o pesa longo mbongo te ata Godé po europe mbongo te mais na nyonso oyo o du Jésus sala moto asima lango Jésus Noël Shake bon Jésus Noël Shake problème tikana tali sayo du Jésus à la proche na directeur de campagne na ngai na yo to yebi na lingwala oyo adversaire à Mukeba ya makasi zaki Jésus Noël bago mona ke fo ba ibasala yango baboma image ya Mukeba pour 2023 ya oh na repesa Jésus Noël Shake eloko bomaki ozaki FCC na yo na kozanga stratégie na yo eza makambo koboma image ya moto po biso tokotika loboma image na yo te mpona komba Mukeba Mukeba aza na kombo na ye ana komba na salaka ayebi ndenge akosala mosala na ye na mandat na ye po préparer 2023 na akoprépare ngo te po tinda Merlin finga Jésus Noël te kosela moto bema te akotinda ye eza Jésus Noël ye du Jésus wana si ye moto alekaka na TV alobeke Jésus Noël a gagné Mukeba azokosa bamema Mukeba etipa bazuzi basolo la koyebisa bayimboka nyonso na bato bana poto du Jésus na Mukeba basololaka te ok basololaka te bana mama maponomi wana na ebiso so eloko munene akosela Mukeba ake koyebisa ba Serge Kabongo ke Mukeba andimaka tikela Jésus Noël Shake siège à Lingwala mais à Baluki batikela mutu siège kaka yedu Jésus oko mona place to utinae na bano pigera c'est simple aela Mukeba ikopa escroquerie est-ce que c'est normal mutu bosa la kopa escroquer mutu mbongo nous avons awa na opala 24 la croisement de la direction Cambiana venu opala on wana kaka exemple à suivre. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mampouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mampouya. Alain Lele, rien à dire. Odilon Mampouya. Odilon Mampouya. Banakini, Banapoto, Mokili Mobimba. Samsel chèque du nouveau pour un meilleur séjour à Kinshasa. Plusieurs options à votre disposition. Restaurant VIP pour vos grands rendez-vous. Voyageurs, hommes d'affaires, hommes de Dieu. Vous qui désirez passer vos vacances à Kinshasa, voilà un lieu de repos en Singleton ou en famille. Samsel Chèque vous propose les appartements suite moderne avec une connexion Wi-Fi en permanence.
Un service de qualité est à votre disposition. La sécurité au point. Nous avons une réserve en énergie électrique assurée avec 2 générateurs. Pardon pour l'ingraté tout le monde dans le lobby. Puis Gérard a eu la copie à $20 000 parce que candidat sénateur. Mukeba ebise tenga za la candidat dans la partie. Na kovambongo ya moto te vie za ngai témoin na mutuka liboso ya CCTV. Te vie eza kopa drogue soki mutonga zuite. Soki motonga zuite eza ngo kopa drogue mbongo eke perte Rolanda ote. Tellement banda ko insister mingi. Mukeba ebise kendenga na sala émission benganga na après-midi. Abenga plus de 48 fois. Mukeba ya mbait abandi ko benga muninga na ngato zakane awa zonga zonga Mukeba Jimmy Carter abengi benge ayambi ete Mukeba ya bibo ya mba ete po eloko azwa na ngoza malamu te toko bimaloko na lolenge mo na ba frapper donc en d'autres termes J12 puis Gérard aza frapper OK tangu na koloba no makambo wana Nakolo bango sous réserve puis Gérard Yemuku ayebi mamna koloba na ye tuna ye yango tangu ka mapono me ba sénateur eleki abandi kotaki Mukeba ba candidat ba député lamuka ba voter ba sénateur ya FCC don Mike Mukeba boni tata mais ninga na ki pamba pété pamba na ngote za yaki na copie ya ko escroquer $20 000 so inga to escroquer mutumbong na boyi na ngai na bien nga ba kolisa nga tena liaka batumbong ndefo finga ngai nzela na ebisa yo na likambo na ba témoin baze belé chauffeur ya Mukeba Eriki témoin OK na kati ya mutuka nde bakosolola yango boni boye tata oyebo sikoke mutu mo na koyesa bana kisasa bokeba na Gérard bana ya Congo aza frapper ayelaki Mukeba ko ba frapper candidat ya bato $20 000 Mukeba ya boyi ngambu tata ya bana boy nanda kunena mwasi na yoka Mukeba aza na mwasi aza na bana azana image na na vie na corporation d'abord ba journaliste et puis la classe politique à Congo tina population ba yo kaka escroquer mutu $20 000 na bité soko ko bimaneni to le belazika mwana mboka Merlin Vuvu likambo oyo e kosala iki likambo na IDPS balobite bakosala marche pona kulongola président Fachi na maboko ya l'état Moïni toko ebate balongola bona FCC coalition FCC cache ki wapi toko ebate entre guillemets mwana mboka yebisa biso na mwa moke et puis toko so la pe likambo mosusu pe ya mwa moke répondre biso na likambo ya marche ya bayibi na lobi na yo IDPS na pesi kulutu na moke ba réseau la partie ba matin bayibi bisika ba utite bisika pe ba okende bayibi na bango te place ba komi sikoyo bayibi te Kabuya kolobaki bazo sala marche balongola Félix Tshisekedi na maboko ya ba envahisseur ah bon bondimi lelo ke boza ba traître boza ki haute trahison à république bokende ko tika Congo na maboko ya ba envahisseur po ba boma ba congolais eza mbala liboso te okisa Kabuya loba makambo aloba yango na mikolo eleki te ba ndeke ko sangana na FCC po ba boya ki ba perte vie humaine salama oh moto akana koboma batu asaka ngo ya kobatama boni bata IDPS bebe Kabila ko préparer koboma batu et puis ba ke ko sangana na mutu azo linga boma batu okolanda pasi na IDPS tangu mna ko tuna boka mutuna mukie tangu balobi ba ko sa marche po ba kabola Félix na Kabila ba ko sa la marche contre bokonzi ya nani ba ko sa ngo contre bokonzi ya nani contre bokonzi ya Félix. Mais faut tout na bango nga tuni ba mo tuna ba ya nola tangu ba ko bima na nzela ba ko ba marcher contre nani balimba longola Fachi na maboko
bako boma bokonzi ya bango moko yonga na pesi ba longoni ya loka boyibi na mambo sala te bobi mananzela bobi mamukolo moko ta bosala ngota 2 semaines ata 1 mois bozala libanda ba mesana ya bango ba kosala pe na bina yo ba mesana na yango te olit bo mesana ba marche yango memini tala place bango pouvoir lelo tala pouvoir ya ko lelo monte ba komi ko lela to ebisaki bango na libandela baleka na TV balobaka honorable Mukeba oza na réseau lobaki libalo tondimi eza libala ya mabe. Merle, vous parlons à présent likambo ya ba kermesse na ville province ya Kinshasa tokomi na vacances soko koleka wapi banderole na ba banderole likambo ya vacances yango yokoya ba stand ya koteka 1500 $300 et autres. Point de vue non sur likambo yango parce que la plupart ba kermesse ko salemande na kati ya ba école. Na sengi na bakonza ba etelo bakonza ba école balongola complexe scolaire bolingani bakoma complexe scolaire bolingani et kermesse po na suka nango so bana basisi kelasi e koma bisika ya mabina esika ya ba restaurant okoyoka ngai na moni banderole bakomi kermesse village Ngobila na mituni msuza kermesse village beach Ngobila na tangi mabeto Ngobila gouverneur poto keza Ngobila gouverneur tata tika homme d'état saka makambo wana te kisasa bopeto na yo eko banda kaka na ba kermesse ekomema bopeto wapi bamama bakoteka mapa teki mapa na bassin akobwaka makasa te nini teza mapa asilaki bopanzi bateka te moto ateka nguba te okisata bopeto mais bokosala kermesse na baetelo kermesse yango ememelaka kisasa nini ngai nalingaki na sepeso basali kermesse batiango baconcours ya bana classe bakende komekanaka na maele batie koto baconcours ya mathématique koto ya orthographe koto ya vocabulaire bana baoganye bafourniture scolaire basociété zawa sana sala bo bapublicité babeltesco eza bozwi bango batie babiloko ya classe na moins cher bakoteka ngo na ba moins cher bana bakosala baconcours bacourse baje bino ya masanga ya po ba kuishi oto liaka na bandako na mzona masango to mela bandako na koki te il faut ka ya kermesse bokoyoka mbela na suka sanza awa honorable Mike Mukebai président Médard Kakolongo na Israël Mutombo ba ko organiser marche ya kafu contre biloko wana eloko ya mususu ba kermesse zo mema tokolela pollution sonore makelele leki tango bako tshaba kermesse na biso so tobi ke kinoa alingaka place amwa makelele za kinoa te kozwa kinoa za muta makelele te kinoa za muta loyenge te bakonzi ya mboka nde bakomisi ba kinoa bongo po bokoka kolandela bango te bo contrôler bango te yango biso ko to lobi to boyi yango tika kongolala na mama mboka ne ko memela disaso masanga te oko zela na sisa tango na koloba bongo na zo ba mama na yebi tolobi teke moto amela kopo te tolobi teke moto ake restaurant alia te mais tolobi ndeke bosala yango na ndenge elongo bani ya ba kermesse wana te toza na ba vacances botia kermesse ya ba fourniture scolaire mokolo eleki awa nake na komi na bandalungo kote na monelaki banderole wana kote ya ndeko na ngai sikito nde na moni banderole wana bakomi kermesse village Ngobila na koloba so eza beach Ngobila c'est bon mais so eza Ngobila wa gouverneur atika. Merci beaucoup mwana mboka Merle Vuvu tokomi kokima na nsima ya ngonga yebisa biso bahandikape mokolo ya lobi bayaki mpona koya kotala honorable Mike Mukebai tokokoba oyambaka bango to eza bonieske lolenge balakaki na micro na ngai bakotambola bakosala marche na assemblée provinciale pe na église ya pasteur Mpoyi ezali bosolo to mpe boni maloba mboka te balakaki na micro na yo soki balakaki eza bango eza honorable Mukebai te mpe koma te ko honorable azwi bahandikape autilize bote ye te yo nde moto okenda koluka bango nde babengaki po entre autres ba question boti makambo eza question ya kokabola ba siège ya ba chef coutumier ba pesa ba bosono mibale to mibale na mosano mo pandi sango loko lingo zwa sango pena na source
okendaki oyo ka bango honorable Mukebai na makambo ba ya kotambola na bango azali te mais ngai sengo pesi ngai pesi nga makasi ya ko continuer na bitumba eza nini komona ke bitumba wana bato balandaka ngo pe bazali kitango koloba okolobela bibuele te okolobela banzete te batu ozolobela bazoyoka yo oki ngai na lembaki na bia honorable yo peka koloba kotsuma mabandika pe awa oke mama ba hôtesse oke boye batongo pozolobela emzu balandaka na bango yo te tala résultat nzoka nde balandaka baza bazoba te na kopesa ba député ba ministre ko boti ko zo ba imboka bazoba omoni yami bale honorable Mukebai akoti ko solana bandika te akoti ko solana ba imboka te pana ye protocole ezaka te ba imboka nyoso ba yaka ezaka bandika te po bozwa ngo sujet moko privé ke za te awa moto nyoso ayaka bandika pe bayaka bakumbi mituka bayaka ba jouer bayaka ba moto nyoso ayaka po aza molobeli ya bandikape kaka te ya peuple mobimba mokolo wana esengaki aloba mpona bandikape ndomoni bandikape bayambi bitumba wana ntango mpe tokokota ya bachauffeur mpe bakoyamba ya ebongo malembe changement ekoya mais bayeba honorable Mukebai aza honorable tilelo aza na légitimité au peuple alingo alepesaki ye aza na légalité parce azalaki confirmé na justice ke ye moto alongaki donc koyamba bandikape kosola na la population koyamba ba chauffeur ba joueur akotika yango te pour na kati ya mission na tant que député donc bato ba komona ngo mabe etali bango po na comprendre ba yebi musana na bango te so ba komona ngo mabe na kati ya mutema mabe etali bango doto kokoba na musala honorable okena na musala na te na suka bana ya kisasa bana linga ba mona ke te motinda mi ya solo ya biso yeyo. Merci beaucoup Merlin Vouvou. Nous voilà arrivés pratiquement à la fin de notre émission Vérité ou Réalité. Merlin Vouvou, Tosilisa na Lobano ya Souka et puis Toshité na likambo ya Jean Goubal invalidé. Te mambo ya Jean Goubal nga na kokota te. Na yebi yango te na ebandeli, na yebi yango te na suka. Mais na ko kabola mawa na ye. Yango wana toujours na Jean Goubal yango na lobite nako zonga na yango na ebisio tango ko olinga osala combat politique faut tala oza sima ya nani yango nako zonga kana na sima ya mokonzi nanga Mukebai tango alobaki il faut un vrai débat national awa entre la CENI et la Cour constitutionnelle. Comment batu CENI a validé a pesi pouvoir Cour constitutionnelle a contredit CENI. Il faut un débat. Yali boso na sankuru seigneur lobi rassemblement olengako bakokisaki CIT et comme la Cour constitutionnelle o bakokisaki CIT et meilleur kunja zongi Seribo Kende azaki na bavoix na mais liboso na ezaki na moto asaki plus de 34 000 voix ndeko Eliezer ye moto ababazu bavoix na mozo babakisi ba memi Seribo Kende. Il faut un vrai débat ngana expert na mambo élection il faut débat vrai débat to senga yango entre CENI na Cour constitutionnelle na naza na raison na naza na tort il faut yebana mboka bashika yango na pole boye mais ndeko bandeko ba invalider lokola kulutu Seribo Kende na Jean Goubal nazo kabola mawana pasi na bango na ngai mais makambo koloba na kati wana ezate po mam na bango na yebi débité na yebi suka te mais liloba na ngai ya suka na ko beta mbela na suka ya sanza oyo toza na marche contre organisation ba kermesse na fin du mois va le 30 juin awa tango date ko bima to ko bela na betando ike to ko tambola to ko bela na ba mégaphone bala kisasa ba bima to sisa makambo oyo bala kisasa ba bima to sisa makambo to koliki ate Merlin Vouvou na maloba na nde penza to sisi émission na biso ya mokomo lelo soki ya kobakisa tant musoza na message moko ko pesa na bayimboka te ya kobakisa ya mokeza na pesi honorable Mukebai courage soko ndenge yo moko lobaka so zali côté ya bosolo solo babombaka yango te solo eganyaka kaka toyebi tokoliki ke makambo e okende molai te okoganye yango. Merci beaucoup na balandi nyonso ya bayenyo sopo kolanda biso penza esika ya bandi nyonso esika nyonso za mbiro
beaucoup de biso ya nouvelle tendance en télévision. Tolengi bino mingi ngai wa bino tatiana osango la fibre optique de la France congolaise na tondi yo penza botondi parce que ozaki balike ya kolanda émission ya biso soki bomona mwa miso ekodérange mwa moke kasi tokosalaka makasi mpona kopesa bino penza matali mboka na biso. Merci na Alain Délé, le journaliste le plus intelligent. Merci à tout le monde. Merci à l'équipe Popimba. Il y a Nouvelle Tendance Télévision. Merci à Champion en bouche au sein du compte 5 reste indiscutable. Merci aussi à Paul Empolé, chef rassembleur. Prompt guérison à John Somani qui est Mafumbe. Il y a Dodondomba. Cécile au sein de la confiance du chef. Serge Katembo Mirai au sein of America. Ceux qui nous ont été retrouvés, moi, au sein de la Mikonisali Koya. Pour retrouver des docteurs. Magazine Vérité ou Réalité. Magazine Vérité ou Réalité.